Bon, rien d'intéressant. Télé, novelas, maboke et tout. Voilà. Tangu kasi ozo solo na mobali bozo yebana, ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye. Ok. Déjà là, selon ba choix na ngai, na linga mobali azala un peu beau, élégant, à s'exprimer bien, azana savoir vivre, intellectuel et tout. Donc c'est un peu ça. Ok. E bongo kasi ba défaut oyo olingaka ta komona te e pa mobali. Yani. Ok. Nalinga mibali ya impoli te mibali bafinga basi komanke tina ba parents à moi si wana vraiment j'aime pas mibali brutal si y a un problème loba maloba donc c'est un peu ça mibali bazara to ba diamba et tout là déjà je m'en pas ça me plaît pas madame m'a connu BT sur ça. Ok, voilà. Merci. Bon, moka uto pasola kuna to kene pa na eto zo ba raison na e landangai to kende boye to kozwa kombo na yo na âge. Kombo nanga Joe LMG na za venez. Merci et puis au pasoli ballon no poani. Na pasoli ballon po déjà mbasi batala ba novelas batala ba maboke ba basi distraction. Donc a rosa na moment na où tom sous aza na repos a profiter na kosala ba maka mususu na ba projet misusu ye musala na vandi na TV na kitsa divan novelas maboke donc moi ça ne m'intéresse pas. Yo préfère ça kanini kasi na temps libre ne. Bon, le temps libre, temps sous temps libre, na temps moko réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Comment ça? Comment oui, ça explique-toi? Bon, donc tant on a 8 temps libre, c'est que je raisonne par rapport à ma vie. Parce que ma novelas, ma distraction. C'est un divertissement. Deux fois, il faut se détendre. Azaba gunayo? Te. Poanite. Bon, déjà, réflexion, déjà, c'est trop bas. Ça m'intéresse pas. Et par rapport à la taille, c'est pas vraiment Adam choix en réalité en tout cas. Non. Merci. Tozonga awakasi. Ezo kende bien pona yo. Ozali na ba ballon kwa ebele. Siko na kosenga soki okoiko pasola ballon. OK? Na opesa yo pic oyo. OK. A par rapport ya ndenge ozali komona bango. Nalingi o pasola ba ballon kaka mibale. Na batu oyo sepeli na bangote. D'accord. OK, so zali prêt okoi kokende. Kaka babalo mibale. Bakisali susu moko. Merci. Toko tikala na biso awa. Toko za kombo na yo âge na raison au gradaki ballon na o. Kombo na nga Landry Losangania. Alors, naza na 29 ans. En fait, eloko na gardaki ballon na nga, eza parce que na sepelaki na ye. Sepelaki na d'abord tant akoti lolengi na koloba. Ezomona na ka réfléchir ça bien. Et après, elle a une très belle taille. Voilà. Et là, na gardé ballon. Merci. Et au pasoli ballon, il y a Landry pour Anini. Oui, na pasoli ballon Landry parce que déjà, Ada genre dans la monter. Il a un peu, Ada mon coussé, moi, mon nene et tout. Et ça, vraiment, style, dans la télé, il va nene. Je porte pas. Voilà. Merci. Toya Awa. Kombo na yo, âge et puis raison au gardaki ballon na on. Bon, kombo na ngai Levitik Bokela, j'ai 28 ans. Bon. Na gardaki ballon na ngai premièrement tant que sali entré na ye a CPC vraiment makasi. Asa na démarche kitoko. En plus asa vraiment présentable. Malgré tout pasoli ballon na ngai bon. Eza pe obligé te alinganga quoi. Mais quand même Azane kitoko, félicitations. Merci. Merci. Et bongo kasi pona yo o fasoli ballonné poanine. Na pasoli ballonné parce que à CPL singate vraiment morphologie na et CPL singate. Non. OK. Merci. Toya awaboye. OK, sikoyo na kosenga na yo o poser ba garçon ba question. Likamnini olingi oyeba epa na bango poser bango ba question mibale ningo telemi awa tinda kara question to kene pa na bango moko pona tozwa ba réponse na bango.
Ok, d'accord, c'est bon. Pour la question et pas la garçon, question dans la liboso eza pour na ni lo ni netindi bino motiver bino pour participer na émission. Deuxième question na ngai bo pesa nga plan d'avenir na bino eloko nini soko bon tolingani exemple non toyeto kutana tolingani ok c'est bon et après raisonnement les nini pour na ngai intention na eza nini est-ce que relation na biso eza juste pour na ba blague ou soit ils ont visé vraiment à venir donc c'est un peu ça pesa nga plan d'avenir na bango ba question kitoko makasi tokende kozwa ba réponse na bango landanga boye kombo na yo âge na ba réponse ya mituna na ye. Jean-Claude Kabashi, j'ai 28 ans. Bon, premièrement, j'ai oublié même ce qu'elle a demandé. Ouais, question na ngai liboso ezali awa oyoko sala nini et après eloko oyoko luka soki simbi plan d'avenir no eza nini eloko nini ozokanisa osala na makambo oyoko luka bref. Bon, premièrement, c'est pour une émission parce qu'il est allé partout. Et là, il a tiré une émission, les kaka, j'aime ça. Deuxièmement, si on a trouvé loko onga na yo luka. Après tout ça, le projet, ndenzambe moka kumba biso. Voilà. Merci. To pusana boye. Kombo na yo âge na ba réponse ya mituna na ye. Kombo na ngai héritier Nel Touji, j'ai 34 ans. Premièrement, émission Nathalie Angomotro, na sepeli nango et puis na lobaki na ko participer. Deuxièmement, ezaki bon. Soki lelo nzamba sengi tous à l'ensemble, avenir ezaka ya nzambe. Donc c'est un peu ça. Merci. Et puis pour na yo kombo âge na ba réponse. Comme on a David Diawa, j'ai 28 ans. Ouais, émission na landango vraiment na moni na talango ya trop na mona trois couples déjà. Donc en cours utile le bazar na relation. Deuxième question réponse na ngizaki. Bon, tout lingana pour les meilleurs pour les pires. Parfois toko lingana boye ye aza déjà na makanisini mususu. Nga siku na lingara moi si to lingani après 2, 3 mois, 4 mois que oyokutana mo oyokuta mobile na 1000 francs ezate ko lula 1000 francs na boke bolion ramba mo si le lobi beaucoup mo linga. Nga linga siku to kutanga na 1000 francs okanisi ke na buti sango kuma 2000 3000 francs pour nga na 1000 francs na selongi loko be 1000 francs ke c'est for mo raison na activité donc na linga moi c'est pour na mutu. Na linga tu to commencer. Donc c'est un peu ça. Merci. Kombo na yo âge na ba réponse ya mituna na ye. Ok, Mokrezo Russell, 29 ans. Bon, par rapport à la première question, na une émission par expérience. Pourquoi expérience? Parce que moi, personnellement, depuis que je suis sur Terre, depuis Nana Mukili, Nalinga toujours moi, c'est de moi-même. Alors, je me disais, faire un truc nouveau, venir à l'émission, connaître, en fait, rencontrer une personne que je n'ai jamais connue de moi-même, et puis expérimenter ça comme ça. Deuxième question, ce qui projet d'avenir les années. Bon, comme un businessman, chaque chose, il faut toujours un plan. Un planning, en fait. Donc, pour moi, ambition, premièrement, ça, commencer par les bases. C'est-à-dire, c'est connaître, établir des bases, et puis voir comment on va évoluer. Donc, dire que, non, je ne vais pas dire ça parce que je ne sais même pas ce qui va comportement et coupleur, en fait. Donc, voilà un peu, c'est ça. Merci. Kombo na yo, âge na ba réponse na yo? Bon, kombo na nga, Saloum Rodrigue 29 ans. Pour na question à liboso, réponse est simple. Bon, nga inazara toujours na habitude ya ko saisir ba opportunité. Ozomona. Donc, tant na mona ki émission na bige non, eza pe opportunité on a rosa la pena mutu pembeni na nga. Bon, deuxième question, est que donc, nga personnellement, d'ici 2030, il faut au moins 3 petites terrasses. Pour na zana ngomoko. Donc, d'ici 2030, il faut na 3 petites terrasses. Donc, parmi les projets avant 2030, il faut na tcha nzele na palais. Donc, voilà quoi. Merci. Toya Boye. Oyoki ba réponse na bango? Oui. Ok. Bon, sikoyo, à par rapport ya ba réponse bango ba pesio. Oyo yozo mona ke seplisio wana ko pasola te. Pasola nde mibale ba o ba réponse na bango e seplisio te ozo mona ke zo kende penza na makanisi na ote. Kende o pasola kaka mibale.
Merci. Merci okoki kotikala na yo awa. Bon, ozalaki na balo na yo, ogradaka yango, okoko oyebisa biso mpo nini obombaki yango. Bon, parce que déjà, en première vue, Aza Mwasi Kitoko, Aza na taille bien, et puis, na yoki ki asali ba science commerciale, donc Aza pe na moi bagage. C'est-à-dire que moi, si Aza na mayele, ata Kitoko sili, mayele wana bokoki ko utiliser na kati ya couple. Donc, mais, malheureusement, mais bon, c'est la vie. Merci. O pasuli balone po nini. Naza vraiment satisfaite na ba réponse na été c'est pas juste raté. Pour un première rencontre bah mon rosa la terrasse na yo buena déjà là et c'est pas raté. C'est comme ça zolo babongo pona attirer na matériel et tout et c'est pas raté. Je poser objectif ya vie, c'est ça la question. Oui, c'est ça la question mais la vie té ebisanga oyo zanango moni. Parce que ebingate ba film so arose ali matérialiste yo biso la terrasse moko ngape na kondi moko sous prétexte ya terrasse no moko zaki na wana. OK, et c'est pas raté vraiment. OK, pas mal. OK, merci. Merci. Tozonga awa boye o pasolaki pe yande komobali awa okoki ko sabiso po nini ogardaki ballon na. Ah bon, na garder ballon. Amona yebe naza bien. Aza kitoko. Aza ba genre ba fille na lingaka. Donc yango na garder ballon. Merci. Et bon, Okasi, ponayo. Ma réponse n'est c'est plus yoté. On passe les ballons pour ni. Réponse n'est à mon corps, vraiment c'est pas sur la tête. À mon corps. Dessinini. Bon. Nandinga ma bête, cause on peut ma bête, mais réflexion déjà c'est trop primaire. Et c'est pas sur la tête. Merci. Ok, toya awa kasi. Bon, otikali na ballon misato. Nalingi yo poser ba on sur question mususu. Bon. Le fait déjà que Bino se aussi mis on a Bino qui veut dire qu'on a CP ici Bino. Bon expliquer ngai ou ngai projet na Bino foyer zandengini. To lingani, to balani comme d'enfants machin parce qu'on a déjà na linga robot tabane belé na habité selon Bino. Donc bon on peut expliquer ngai foyer na Bino ndeni projet de foyer na Bino. OK, merci. C'est tout cause la réponse na yo. Ouais, merci. Premièrement, projet à foyer. On a peine à l'ingala, on a ban belete 3, c'est bon. Ouais. Et puis projet ça que ban à base à la bien instruit donc batanga malamu bisope tozala na donc to yeba façon ya ko memela donc ndako na biso donc makamba bien quoi. Donc c'est ça. Merci. Toya boye. C'est tout cause la réponse na yo. Ouais. La réponse c'est ça que oui tokoki kozala ndako moko bien si tokobuta ndinga lobi alinga kobuta bani biltaza lokolanga ngezaka de suka 3 so penza balingi de kaka c'est bon alinga sikoyo moi so azake aza vraiment na réflexion ya bien nabi kata na bimi na ke moi ba copie mo soit ba misala mo 2 ou 3 mois nabi ke madame na ndako o gérer bana bien donc alinga ka moi soyo tout salaka donc yata na tiki 2000 francs nabi ke kuna madame akomultiplier yango bana nga bazala bien ba petsoana baza toujours en multiplier on ndeni ko multiplier on a sens qu'il y a comex 2000 eza elobil était que batikolo 2000 francs na maboko po osela non wana eza elobil eza terme nabi ke moi sanga za makasi na comex apa comex ayebi ke nabi ke moi sanga apundaka donc ba ça va finir vraiment j'aime pas. Merci. Na réponse na yo. Pardon. Déjà projet d'avenir, il y a couple. Parce que déjà, tout le monde va suivre cette émission. Projet d'avenir, il y a peut-être des gens qui ne m'aiment pas. Ou peut-être qu'au contraire, on ici maté. Alors, en gros, projet d'avenir, pour ne pas être détaillé, et ça, fonder une famille. Quand je dis fonder une famille, il faut avoir une femme, il faut avoir les enfants. Et puis, faire en sorte que notre famille n'a pas la bout du besoin. C'est vrai que le besoin, s'il a raté. Si la race tu as toujours besoin, mais besoin primaire, c'est-à-dire avoir un toit pour ma famille, avoir quelque chose pour leur nourrir, pour leur vêture, tout ça là, les soins, tout ça là. Et voilà. On comptera trop sur femme, non. Il faut azala, non. Mais au minimum, ce qui une femme est déjà battante, c'est déjà les plus importants. Donc c'est un peu ça. Donc, merci. OK. Nangina zongisa question na yo pa na yo moko so ko pesa ba on peut réponse yo pensaka
oza na bana combien olobi kolingi obotebele te mais oza na chiffre moko okanisaka déjà Bon, pour un chiffre ya bana maximum 2. Et plan ya couple, déjà dans les 2 enfants on a et qu'on peut sa moins stabilité pour tous les jours bah par contre bout en désordre on y a dans la relation aboti genre bobalani aboti 5 bana 6 bana on y mobala no milité comme karabana bana donc c'est un peu ça pour na chiffre ya bana et ndé bolobi du côté ya plan ya couple et tout déjà là na kolinga mobalo na zana ye partenaire na ngai déjà asalaka azada na musala moko bikete soki problème mobali azana koki ko défendre moi problème na famille mobali ko intervenir omoni ba souvenir na ba besoin na ngamo ko besoin primaire base to za mam na biso ebele moi ndambu koza besoin bosengi mobali oteze la zela trop de kozela bon poussara ba fi ba dans la infidélité aki no lokali banda donc c'est un peu ça une fois déjà mobali ozo souvenir na ba besoin na ngai là je suis na vandi donc c'est un peu ça. Merci. Bon, je pense que vous avez toujours ma réponse. Bon, bah, ça qui parce que na kosenga aussi ko o passe la ballon moko. Na oyo o sepeli na réponse na été kende o passe la ballon na e. Merci to koki kotikala awa o garda ki ballon na opo na e po anini. Bon, na garda ki ballon na e po na lingaka baso basala comics. Option déjà ça là déjà donc il y a monde basinga bajara basinga lingaka. Après que ça bien simple ça. Merci. O pasli o ayepone. Na pasoli ballon déjà parce que denga lobby qui était exemple à PC à repé ça moi si 2000 il y a qu'on multiplier ngo ateka blomo ya bongo déjà là les bangi singa ils ont déjà ça ba garçon ça qui va appeler ça basika ba montant là donc les bangi singa en fait. C'est pas dit que ceux qui balobi qui va payer sur 2000 francs 1 et ça en hauteur et ça qui ndenge souvent te le ba pardon et ça qui souvent ndenge te le ba na ba donc ba réserve ouais de te le ba que par exemple na sali bu na zong si vous et après c'est ça et ça te ndenge balobi va payer sur 2000 francs on va payer sur toujours 2000 et ça il prochaine fois faut que oui ba ndenge nini ya ko comprendre ba makamba. Ah OK, merci. OK, siko ba garçon na lingi bino pe bozongisela ye ba question. Boza ba question prêt? Ouais, tokende awa na seka si après tozonga. Boye so tokozwa ba question na yo pona ye. Pardon. Ma question bon to poser la question vite fait. Bon, c'est ça la première question. OK. Vous avez la province Nini, vous avez colonie, vous avez ta province Nini. Dans un Équateur, dans un Mongala, ma maman a fait Bukavu Swahili. Ah, OK, c'est bien. Ma mère aussi est du Bukavu. Ah, okay. Et puis deuxième question dans les Olinga couple zandeni en fait. En fait couple ezala na degré nini ya ascension. Couple e boucharandenge nini. Ba couple monsieur za ba couple mort timide par exemple. Ba couple moi za ba couple casanier, ba bimarate ba fanda na ba parler. Ba couple moi ba linga ba sortie tout ça là. Quand je dis couple, je vois 2 personnes. Et puis yo moro pe ba envie na yo moro zarani. Tant aux en couple. OK, sur ça sur la couple. Déjà le fait que je commis déjà moi ça mon bali qui veut dire au commis meilleur ami nanga parent nanga tout. OK. So là après ça ko bima. En étant célibataire, peut-être dans notre camarade, mais une fois comme en couple, il faut dans le salon mobile, comprendre. Tu vas dans un restaurant, si ça dit peut boîte, tu as boîte mais pour nous plaire moi c'est là au moins même quelques week-ends il faut dans ça pour ça moi c'est là moni, bah restaurant et tout donc la ligne vraiment là c'est sentir vraiment on a catch à couple là mais sentir vraiment que était mobile la ligne donc c'est un peu ça. Bon, moi je pense que c'est tout. Merci. To zonga awa aboué ne bandeli. To kokipe ko soit ba question na yo ponaye. Trop dans la question, mais dans tous les cas, première question, ta couleur préférée, c'est quoi? J'aime le noir. Le noir, ouais, c'est un signe de bourgeois. Et ta nourriture préférée? Bon, naza trop local. Na linga mingi moussaka, na linga oma mingi. Donc c'est un peu ça. OK, c'est bon. OK. Merci. OK, va poser ma question. Si koyo o ezali décision na yo,
Pasola ballon kaka moko. Na moto oyo yo sepeli na ye vraiment te na kotala ye et puis na ndenge bosololi ba réponse ba question ba pesi yo pasola ballon kaka moko. Jesus Christ of Nazareth. Équation, hein? Merci. Oh, gardaki ballon na opo nini. Ouais, premièrement, na gardé ballon et Koko Tanae vers Aloba qui attend à voilà. As universitaire, je aimais premièrement et puis façon à l'obéla, je sens que Aza Maël. Bon, c'est pour cela na gardé ballon. Donc voilà. Merci. Bongo kasi pona yo o pasuli ballon ne poni. Bon, selon réponse na ye wa poser Sukawana. Le quoi va tirer qui des participants. Il fallait au moins poser question na yi aye banga vraiment qui est le mutadal bosso na yo moni. Ma poser la question mo reza et à primaire reza avant à sens té. Et convaincre ngata mukete. Merci. OK. Tika kende mwandambu bwe awa nakoki kobenga yo oya awa na liboso na biso ko telema na yo awa. Bon, ba question na bino ke nango bien. Bando so la kuna ce qui peut-être ba question suka witi ko ela osikoyo okoye ko poser ngo siko ce qui pe ba question za langote pro mezalité mais so za na question na ko zo ngo siko toza en couple lelo to en couple nzamba sali grâce na officialiser magambo et quand le bol ngi mobali mo sala na osala il avait que na peut-être baisse na problème na musala na perdre musala ou soit ba activité na vu que je suis entrepreneur, l'activité dans les simbaté. Réaction des andènes. Bon. En fait, excusez, dans la bi réaction des andènes, il y a le sens que est-ce que au coca supporter et fait wana que nazo ça la sous-souté, bah besoin na yo 100% na peut-être qui à 30% ou 20% ou 10, on sait pas. Est-ce que supporter et fait wana. Bon, OK. Déjà, les bandeli au banda au sala. Si je comprends bien. À un moment, vous avez les sili. On le dit bien que ceux qui ont s'occuper sur 100% et qui sont à 20%, vu que nous avons moisi, que nous avons mobile nangai. Il faut na zalaka wana. On sait jamais. Il faut na zalawana. OK. On sait jamais. C'est bon. C'est bon. Et bon, yo, ça na question, on go baxler. Bon, on est là tout la question mon corps. Si quoi on va ne répondre à yo ou pas parents. Non, on va ne répondre. Ah OK, d'accord. Ça va? Ouais, c'est bon. OK. Ngana tikali sikoyo na question ya suka pona bino mibale, pona ndeko na biso mwasi et zali oui ou non? Oui. Merci. Et bongo kasi pona yo, oui ou non? Oui. Eh si bien. Waka balo wana musika. La zwa micro na yo, zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko quand même. Zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko. Ah!